Somos tantos s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etala mamunate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angel Loué, Andima. Madia Star TV, Chalaketa, nationalement suivi. Madia Star TV, Chalaketa, nationalement suivi. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le Kiko Kikondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement Madia Star TV. Etale mamudate, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Bonsoir, na écoutez libino na pesi bino mbote na kombo na Yezu tikete nzamba lolo asala bisu bolamu na mokola lelo. Babi bandeko na ngai aibi kazali muta sika na kata mabi ya Star TV bandeko na ngai ngandeko na bino ngai ya na bino ngakoko na bino. Aibi kezali mbane liboso na kata mabi ya Star TV bandeko na ko bosa na te o s'abonner o like video o tia commentaire no okosala bien. Babi na kata mabi ya Star TV bandeko na to sala ka nyonso sauf na bakiti na mesa nde to zala ka intéressé na ngote. J'espère que na lobi eloko place wana. Bandeko na nga aibi ke azali intéressé bandeko na ngai ya cause assurance à vie. Bande konanga contacter nga toucher le numéro de téléphone et ça na rozanga ta repose le numéro de ko biso Yannick assurance. Babi na kata mabi ya Star TV bande ko to sala nyonso ba perike ba mona bande ko za roteka mboko nso za bande konanga to ko poster yo dans le calmement et sûrement et doucement au kozango na bopete nyonso to. Babi bande konanga ezali émission na biso ba ko Angola ni na baka ba ko Angola et ngol ba ke ba Kongola ngamu na ba Kongola Brazzaville. Biso tuzali moto moko j'espère na olbe. J'espère que na olbe loko place wana. Aibi ke bande konangai azala besoin soutenir mabi ya Star TV bande konangai numéro de téléphone ezali na WhatsApp pourquoi pas obenga ngalo ba ke la star to sepela rono façon na koloba to ça besoin to support yo naza wana pona bino numéro de téléphone ezali wana bande ezali WhatsApp anytime oko contacter nga sauf à partir de 20h ni na makasu téléphone te. J'espère que na lobe loko voilà. Babi, merci beaucoup na Christopher Songo ya basongo. Babi mobali moko ya bio na kata London. Na peso ba mbote peso zani na libote na mobimba. Oyebi kazali intéressé bande ko na oboke libanga babi talaka mwasa nzela mino. Api mwasa na problème aksa boko libanga. Tala de gani te sala voilà. Numéro de téléphone na WhatsApp pesa bande ko na contacter nga toujours wana bande ko na pourquoi pas na boko libanga. Voilà. Bande ko na ngai to yesu ko solo comme habitude na lobaka bande ko na ngai. Ce qui est là comme on a comme tel c'est pas quoi Angola. Pourquoi pas na ya kolobela? Pourquoi pas na ya to solango comme habitude des états que bino bozali ba ndeko na ngai na kata mabi ya Star TV. Yona ba ndeko na kata mabi ya Star TV to ba actualité nyonso tout ezoleka. En plus to le ba actualité ba ndeko na nga to lingaka to yo kalitoi to lingaka to le na source problème wuto e problème ezandenge nini. Pote to ya liboso ba téléphone na bino pamba te to partager na bino. Pour mater bande on ba kaka ke engol ba te ke nemso le kaliboso téléphone bande konanga ke to leki bino non ezaka ngolu ya nzambe asali ke ya koleka liboso na bino ya ko partager vidéo oyo nasi bande konangai bozo mona ba audio moko zali ko ezali ko tambola ba audio panzani batu nyonso tu bazana ngo bande konanga ezali histoire ya paspe ya mawa. Bande konanga audio bande konanga epanzani ndeko na biso Bidor TV la patronne ye mutu a publié ba audio oyo yebe mutu a elobi makambu oyo mais teke na kata mabi ya Star TV bande konanga tant to akoloba makambu bande konanga to ngatozo information tina source yango mo to liboso ba télévision na bino temere to information tina source bande konanga to ye to solola ndeko na biso Bidor
TV la patron bandeko na ngai azali youtuber. Voilà. Aza pe na flat na ye na Congo. Oyo eza ke bato balekaka kuna bakena kosala séjour kuna na mboka ya Congo. Tomona pe na ba publicité bandeko na nga bato ebele balekisa ba publicité na ye. Bidor TV la patron azali na flat na ye na mboka ya Congo bandeko na nga. Ndeko na biso moko avandaka na mboka ya Londres komo na ye Kelly Joyce TV. Voilà. Kelly Joyce TV na bandeko na ngai ye paselaki ndeko na biso Bidor TV publicité na ye na flat biso tomonaki bandeko na nga. Ekomi ke na mama moko bandeko na ngai Kelly Joyce TV alobi ke ifo akende Kinshasa, ifala akende Kinshasa na mobali na ye na mwana. Pamba te Kelly Joyce bandeko na nga ndenge tolandeli masolo na ye aza mwana moko alongaki kin na age ya muke atangi première school na ye na mboka ya Londres awa ya Angleterre. Sikoyo ekomaki na moma ke abeta tour na Congo bandeko na ezalaka ke oke Kinshasa basali pe séjour babongisi pe séjour na bango tellement ke bazalaki kosola na ndeko na biso Bidor TV la patronne aibisi ke nazokende Congo est-ce que nakoki kovanda na flat na ote po matin ndeko na biso Joyce bandeko na nga ye mutu asalelaki ndeko na biso Bidor TV la patronne publicité ya ba flat na ye. Bayokani pe bandeko na nga asengi ye ke apesa ye $750. Voilà. Tango komisko pemele ya kokende ndeko na biso Bidor TV abengi ndeko na biso Joyce alobi Kelly Joyce ese moye koza te opesa nga avance ya mbongo avant ke okende ngezala kaka. Kelly Joyce pe bandeko na nga apesi pe mbongo na ye apesi avance ya 300 epa ndeko na biso Bidor TV la patronne. Bandeko na ngai avant ke ndeko na biso Kelly Joyce ake na mboka ya Congo akomi pe na kokende mboka ya Congo ndeko na biso su Bidor abengi alobino est-ce que moi ezali opesa nga parti ya mbongo musu etikalaki po te na bongisa place ozokende kovanda koranja ngo ndenge ezalaka bongisa flat na ye. Ndeko Joyce pe aboyaki te azwi mbongo abakiseli ye lisusu bandeko na ngai. Tanga abakiseli ye mbongo na voyage ya ndeko na biso Kelly Joyce mobali na ye mutu akendaki liboso. Tant mobali na ye ake bandeko na ngai ndeko pe Joyce alani mobali na ye na kelke bajou. Ndenge mobali na ye ozole bandeko na ngai na nzela bazokende na nzela flat Kelly Joyce atuni mobali na ye tozokende wapi ngai nazokende na flat na biso ndeko na biso Bidor TV la patronne. Mobali na ndeko na biso Kelly abandi kosolola na madame na ye Kelly Joyce abino na boye koyebisa wa musika me flat wana condition na kutelaki yango ezali condition moko mona pote monta ko sala séjour kuna. Kelly Joyce petanga ke bandeko na nga amoni ba mona mbwa otobake ba mona mbwa. Publicité oya aselaki ndeko na biso Joyce bandeko na nga mati kutu ezali te. Image ku bandeko na nga ebozela na kolakisa bino pe ndenge flat wana ezali soki bokobenga ngo flat bebiso bokobenga ngo ezali ekobolo bebiso bokobenga ngo nini bandeko na nga bino moko bokoyeba komo nini bokobengela yango. Pomba te biso toyaka tolobaka toujours eloko tokotelaka mutu te tozoko solola likambo zoleka na komite na biso bakwangola. Ndeko na biso Joyce bandeko na nga tangu akomi kuna amoni condition moko abi akoki su kovanda kuna te botelaka ke bana o bakoli na poto ayeki poto na age muke atangi première school na ye na mboka Angleterre bandeko na nga ba condition akutaki wana ezalaki catastrophe baloba bongo boko pona pana accent. Ndeko na biso Joyce bandeko na nga abengi ndeko na biso Bidor TV la patronne. Alobi Bidor TV la patronne ndenge expliquaki ngai ndenge flat nezali ndenge tomonelaki nazoko kokate ndeko mwasi asoleli na ndenge ya malembe nyonso tu me ndeko na biso Bidor bandeko nanga boyoka audio ndenge nazotela bino sima to continue masolo na biso boyoka ndenge ndeko na biso Joyce tango abengaki ndeko na biso Bidor na condition monaki na ba hotel bandeko pe bakoki kobenga oyebika leka deja na flat ndeko Bidor ce que monaki ozali propre bezali salissé
salité pardon benga biso na kata mabi ya Star TV o témoigner condition ni no monela ki hotel wana ta musupe Joyce bazo kosa to ebite me oyebi kaleka kuna bande kona ngai contacter biso bebenga biso oloba ndenge okutaki flat wana ezali lolenge nini ezali ekobolo be ezali ya kodusola be ezali ya kobimisa liboso bino mo bozoka ba ojo ndenge ndeke okeli abengaki ndeko na biso Bidor TV la patronne a complaindre na ba condition monaki na flat na ye bande kunanga tolanda na bokebi nana zana tor be nana zana tor te pamba te ndeko na biso Bidor bande kunangai a publié ndeko na biso Joyce bandeko nanga ezali passe pena mawa na mokili kozala motema mabe bongo pamba te yena ndeko Joyce bandeko nanga bayebani soki problème ezali pourquoi pas kobenga Joyce na privé ke ndenge eza wana ke lokolo sepele na esika na te ngale tozo solola nazo solo parti ya mbongo mais ndeko na biso Bidor no ebite so tobenga ngo escroquerie so tobenga ngo kuluna na kati ya flat bien se tobenga ngo ekobolo na kati ya flat bandeko nanga bino moboyoka ba ojo tangu ndeko na biso Kelly Joyce amonaki ba condition moko baka implérable bo comprendre pas na accent toko treka ba français ngo e bana koya boyoka sko ojo ya ndeko na biso Joyce. Ma Bidor, bonsoir. Yo ebise biso ki appartement na yo eza lex, eza soki ndenge nini eza bien. Mais biso to ye awa appartement na yo eza na condition ya bien te. Donc ndenge to kuti salité, bongo bampese eza na kati. Mais na ebite mbongo yo lobaki ke to pesa yo mbongo nyonso tout. Soki to komi na appartement yo ko bongisa déjà nini place. Obaki to pesa mbongo 2 semaines avant to ya Kinshasa. To pesa mbongo 2 semaines avant to ya Kinshasa $700 mobimba. To yebwe na appartement na yo ba dre ezate, ba mpese, salité. Donc moi écoute o lobezate, cuisine ezata na couleur te, ezata na eloko moko te. Siko ata yo moko to vivre ndeni na appartement na yo ya salité boy. Yo toza na poto mais otongi appartement ya boy biso yango ebaki ke to peso mbongo nyonso tout avant to ya poso ki to ye to kuti na condition boy ozongisa mbongo te poto sengi mbongo ozongisela biso mbongo yo libo ozongisa mbongo te. Siko ozongisa mbongo te po ani po biso condition ba video oyo tindela ki biso na ba photo tindela ki biso eza ya appartement oyo to kuteli te. Donc place to kuti jamais ata mwana poto akoya kofanda balobaki bato bazaka emso bauti na ba village bauti soki wapi bakoya kofanda na appartement ya boy même mutauti poto po ya kofanda na appartement ya place ya boy eza vraiment passe to fandi place dale ezali maya dale eza wana ngana ke no pepa maya dale ata yo moko zongisela biso mbongo na biso comme ça to luka appartement msuto ke no fanda poto sali da 2 jours a onaza sur le jour asuka to obima po na condition oyo ngana ban na mwana na mobile to kokate place eza vraiment bien te. Donc yo moko yebaki na oke place na yo eza boyango banaye ko insister to pesa yo mbongo bien avant osilisa donc to sisa mbongo bien avant to ya na Kinshasa po yebaki keso to yeto osepela na condition te. Siko biso to yepe to sepela na condition te. Falo katata 2 jours to sali azong c'est la biso mbongo mais yo meli biso mbongo nyonso to lingi ko zong satanda mbute est-ce que ça va bon vraiment to za famille to za la famille to bon ça ndinga famille zong c'est la biso mbongo na biso ata mukie. Comme ça tout le cas place me sous-stocké de pour la condition ya boy to ko vivre ate. Donc porte ezaka boy bakuluna bakoya pe bakote lio so zane loko bien te lo baka attaquer place na zeza boy comme ça batu ba yebi mais yo o yebi sibiso eza lex bo sepela nango bo to ye boy couleur ezate cuisine ezaka bongo ata yo moko vraiment luka ozong c'est la biso ta manda mambo to bima a poto ko ka suko zala ate appartement vraiment to kuti yango eza salité vraiment makasi. Ki ba ojo ndeko na biso Joyce alobi ndenge abengaki ndeko na biso Bidor TV la patronne. Bandeko nanga toye na émission na biso na kata mabi ya Star TV toza bata polémique to tolobaka toujours eloko comme habitude. Bandeko nanga bino moko bolandi ndeko na biso Kelly Joyce TV ndenge abengaki ndeko na biso Bidor a complaindre po mate ba condition akuti na hotel bandeko nanga babi ba PC bazoko mata na miri. Balbi kuna pe bandeko na ngai cuisine kutu bandeko na ngai catastrophe pamba te biso tobi ke bana poto mingi tolelaka mingi cuisine toilette na mwa courant malgré to courant bakini ekoma nango ka ba courant keba quand même tolingaka esika ezala propre nyo bandeko na ngai balobi soki olingo vanda na esika pe bandeko na ngai avant ke novanda tina bandeko na ona nu bamona meso bayebisa o vérité. Ndeko Kelly bandeko nanga bino boyoki ndenge alobaki
ke asepeli na hotel wana te. Voilà. Siko bandeko na nga boka sikoyo audio sikoyo ya ndeko na biso Bidor ndenge azongisaki na ndeko na biso Kelly Joyce. Kola badra banini soki bosengi bokozwa. Eza mpasi makasi parce que na kaya makambo esalami oyo nga nalongola ba pourcentage. Et puis epesa nga pasi soki ezalaki ke boye bomonaki yango te. Otinda mutu akende ko vérifier. Na mois ya juillet surtout na ndako wana ezalaka mutu abimi mutu akoti mutu abimi mutu akoti. Na kangeli yo ndako oyo pendant combien de mois to betsala ba mabaku te soko lingi badra ekomonana parce que soko keine esika oyo eza ndako oyo moko otongi te okokuta parfois okuti salon ya munene okuti chambre ya muke okuti chambre ya muke okuti chambre ya munene okuti chambre ya salon ya muke parce que yo mtu tongi te mtu za architecte te eza bandako tokende yoke congé eza bandako na yo te so lobi likambo ya couleur kilo couleur elongwa nazala na peintre na nga kokokota atieli bino couleur ya ofele o bofuta mbongo te so bolingi badra bokozwa badra so bolingi ba biloko ya cuisine ba omemela biloko nyonso tu bozangi ngai nazaki na bato ebele à part yo bato ebele na yebi te soki mwani oyo okanisela ngai ndako oyo tozala mpenza compréhensive okangisela nga ndako oyo ça fait ba mois ebele et pour tinda mutu ezalaka deux appartements vide ezalaka likolo ezalaka vide ezalaki pe ya se ezalaki pe vide papa na bino soki papa leki apona ya se soki botinda mutu te ezala autre chose siko perte oyo nga ba client na nga nyonso tu il fallait bakota wana bakoti te basi bakitikini nazaki so na 4-5 personnes yebisanga siko ndana nga kozwa perte répondre nga so lingi badra na otinda kutu babuka dépôt na nga kaka lelo pona bapesa bino badra bapesa bino ba couverture parce que ba couverture na badra ezangi te soko lobi makambo ya toilette ezozongela so lezozongela bato tozala na ba chambre mosusu awa ezala chambre kotika amba moko toilette eza ba genre ba biloko ya bongo parce que bapaya na bino baza na droit kota na chambre tika bino mibale bozo utiliser chambre wana so za besoin ya javel baela bino batela bino na se wana so mutu asali ba petit besoin bino mo bobo ki javel na bino parce que mutu akoko banda hotelema wana te pona ko bendela bino mai mutu akoko banda hotelema wana te pona bokela bino javel boko senga kisi ya javel bateli bino javel na kati ndako so bosali ba besoin na bino bobo ki javel so le kobimate mutu aliboso oya koti na kati ndako nanga ezali bino te avant bino le 17 papa moko auti kosala kuna 1 mois et demi abimi tozuku tutaya ko vérifier ndako malamu te bino bokoti le 19 so le bima ba couleur ba kobongisela bino couleur eza combien de temps pour abasa la couleur en tout cas ça la compréhensif parce que ngape na olinga ko perdre te parce que batuna ngai o il fallait ba kota na ndako wana o ba yaka ba sepela bandeko na nga na yasi boyoki audio ya ndeko na biso Bidor TV la patronne. Mais la minute miki bandeko na ngai bozela botala flat oyo ndeko na biso azoloba ke ezali flat ya Lix. Ezali ba appartement Lix bandeko na ngai oleka toloba biso awa tolobaka toujours eloko pe tolakisa bandeko na biso bawana na biso na kati ya mabi ya Star TV eloni tozoloba na oyo tokoki koloba te bino mo bolanda image oyo bokobenga ngo ezali flat bien ezali nini. Félicitations na ndeko na biso aza courageuse atongi eloko atie brique ne telemi me bino mo boyeba botala ezali esika bana poto bakoki kokitela bien bana poto bakoki kokitela te bien ezali kaka ekobolo oyo ezake batakini nde bafandaka biso mo tola na bokebi bolanda video oyo.
Ki ba audio ndengo ndeko na biso Kelly Joyce a solo la ki na ndeko na biso Bidor. Bidor pe azong sele mabete. Siko bandeko na ngai tozala quand même batu. Tomona ngala mboka poto bandeko na ngai soki oke futele esika moko boye ozi flat. Oke France be Belgique. Soki oke kuna osali séjour na yo soko obukaki pa na 2 semaines be 3 semaines. Soki esika wana ezali bien te bandeko na ngai mundela ko biso ke akozong sela yo full manite tamusa ko kata yo 5% be 10%. Non bandeko na ngai ndeko na biso Kelly Joyce ba sependa condition na te bino mo moni condition oyo flat wana ezali bandeko na ngai bino mo tia commentaire flat wana eza wana no bo moni na video ne na laksi bino wana bino mo tia commentaire ba sependa ngote. Donc, eloko eza wana eza kuna problème moko te ke oh non oretenga ba client non quand même basalaka business boye te tant yo moni ke ndeko mwasi asepeli na ye si place te misu na biso na batakin bandeko na nga eza différent bolinga te bandeko na Kishasa bo ba mabanga te misu na bino na biso eza différent ya komona biloko. Oui ndeko Joyce ndeko na kena ko tala mona ngo ke eza bien ndenga misu na ye. Mettons ndeko Joyce Kelly Joyce a monike a sepeli na ngoto bandeko na akosala nini. Abengi ndeko na biso Bidor ndeko boyoki ba audio a expliquer ye. Sikoyo pote ya kobeba na ta kobenda na te bandeko na ngai ndeko Joyce fait ndeko Bidor fait savon que non na tambo sali 2 jours. Bien le ko pesa ki mbongo na bino no sa tout na so kata musu 10% bien 5% na zo longola. Na place à 700 tam mususu na korosong sabina mususu 400 na 2 jours basala keza possible. Mais ndeko na biso Bidor bandeko na ngai tonga yoki bongo condition on ndeko na biso Kelly Joyce amonaki zaki condition mo malamu mingi te Bidor mona ekaka ke business na nga awa eza ya kolala a créer ba problème et pas ndeko na biso Kelly Joyce. Ndeko na biso Bidor a créer ba problème ndeko na nga alobi ke Kelly Joyce azali sirène. Kelly John azali na sida. Kelly John azali ndoki. Kelly John azana kisi. Bandeko na nga Bidor. Monte za na mboka poto. Oh, zo seza diffamation babenga ngo na français. Quelque chose na mboka Allemagne, so na mboka ni Kelly asa na mboka Londres bandeko na akoyi kolandela yo. En plus le bake Kelly John nya azawana abimina so kibina ba santine so ba nini abimina ngo sa capote asela bonka rapport bongo en plus Kelly John azawana na mamota komo la na ba garde so ba santine azui ba nini ba condom ya mai sko ba condom ya mai wana ton Joyce so asela na ba kiss Kelly Joyce ba tuno ba ngaba mona te siko bandeko na ngai to kele pa to senga pa bandeko na ngai ce qui pensait que Kelly Joy wana ndenge Bidor lobi ke azali ndumba akio sala ndumba kuna na Kishasa bandeko na nga eske etali Bidor TV na nini poma te Bidor TV ozolanda na kitama bi ya Star TV so wala l'image o moins ceux qui déjà font au sali flat na yo ceux qui oche flat na yo ndeko na nga yebake batu nyonso te ba jere nyonso ba na flat na yo bandoki bandumba ndumba kocha mobile na flat wana kocha mo etali yo te oza business na yo te business ne zali ke opesa ki mutu prix ya flat mutu wana avant na flat wana pesi yombong mwasi wana sala kinduma na kin bien mobile sala nduma na kini ndeko na nga Bidor oza wrong etali yo te oza business na yo te. Si quoi rapport nini c'est parce que Bidor azak ndoki bien so aza siré rapport nini obi ko rozong c'est mbongo te ndeko nanga to chika escroc eza escroquer mutu bandeko nanga bona na sko ba audio ya ndeko na biso Bidor ndenge azoko ko jimine ndeko mwasi Kelly obi boyoki ba audio ndenga solo na ye azoko kitisa ye anga bibisa réputation na ye ndeko nanga tozala wana te osala scandale na vie ya mutu moko boye po mona koza danze no efutaka te bandeko na nga efutaka te boyaka siko ndenge ndeko na biso azopanza basango ya ndeko na biso Kelly Joyce boka ba audio
Joyce ayaki kokima na appartement na nga. Yoka. Baye basali soki une semaine, 2 semaines boye. Bakendeki na durée ya soki ya 1 mois. Donc asali 2 semaines na appartement na ngai bakimi bakomi kosenga tozongisela bango mbongo. Bakimaki pona keli akoma kobima na ba jeune garçon. Ozobima na ba jeune garçon déplacer mobali na eka moki akomi kobima na ba jeune garçon. Abima kutu tina travailleur nanga. Aoyebisa travailleur wana lobi na ye tosala na capote. Taba olata capote wana mba mai wana. Donc keli nzoka kanga yango akotisa yango na saki. Akotisa yango na saki. Mokolo mosusu travailleur nanga kangi yango na basaki na ye. Akangi donc ba super mende basala na mibali akanga yango na basaki. Ataka yango na saki moko boy. Kaka na kati appartement na nga na chambre tamusunga so na kei kongo na lalaka mwasi ndoki zabu ozomona mutu besi. Bandeko na nga boyoki audio ya ndeko na biso Bidor. Est-ce que muta business okorosa la balangage bon? Dans ce lieu parce que Kelly nga sa ne kinduma bandeko na nga akima yo, akimote akorosa pe kinduma na poto. Est-ce que so ndeko Kelly alobi asala kindumba place à louer hôtel? Eza vina Siko rapport ni nezali Kelly azala ndumba azala sirène. Abimana mwana musala na ose ba garde ko so ba sentinelle na yo. Yo siko yo etali yo wapi. Après yo siko pourquoi oboyi ko pesa mbongo oboyi ko refund mbongo na ye. To mona ngo aso muta sepe ne loro te bazong sa mbongo. Il faut ça partir mbongo. Mais yo kaka okomi ko panza ndeko na biso Kelly Joyce ke bonabo. Bande ko na toyo kalisusu ndeko mobali oyo akedeki na flat ya ndeko na biso Joyce. Yepe apesi témoignage akedeki na flat ya ndeko na biso Bidor. Yepe apesi témoignage na ye condition ni akutelaki na hotel wana bandeko nanga bino moko bolanda na bokebi nyonso tu poto yebake Kelly Joyce aza na raison condition akutelaki na ndenge bomona na video wana est-ce que wana ezali esika moko ezali classe be ezali classe te bandeko nanga tolanda sunde ko mobali oyo abengi soki akolobani tolanda. Bonsoir bandeko nyonso. Oyo bakozwa vraiment libako ya kolanda nga bandeko. Na lingi na porter témoignage mo eza très important na bayi nyonso bafani na diaspora. Ezali na mwana mwasi moko oyo azali ko escroquer bato awa soit disant azali na hotel na Kino espace Bidor. Bandeko nazoko sala video oyo na mawa na passe na motema. Audio oyo na liko partager na liko sala ngona mawa ya komona mwana mwasi oyo ndenga azali ko escroquer bato. Bandeko na ngai na pesa ki mbongo na ngai awa na poto pona kene kofanda na ki na séjour na zaki na yango na komi na espace Bidor bokomona yango parce que nazui ba image bino moko bomona publicité oyo azali ko sala na diaspora awa soit disant eza VIP. Mais na regretté na koka kolala te na bima lobi na tongo salite moko eza na hotel wana bandeko bintsekwa bampuku bampese trop sale et bon restaurant oazo basoki restaurant male wakutwa malamu bandeko mwana mwasi oyo aza escroc moko kosakana te na bengi ye azongisa mbongo nanga akomplike nga ndenge moko kosakana te pe ablokanga na lingi na yebisa bino ke bokeba na escroquerie bien organisée eza na mwana mwasi oyo espace Bidor ezali hotel moko trop salité ba publicité lokuta ezali koleka na réseaux sociaux ke eza VIP bandeko na zuli bino video bino moko botala bokomona escroquerie ya mwana mwasi oyo ye mbongo fo opesa ye na totalité na poto soki okomi sur le terrain o regretter benga ye a compliqué yo eza esika kofanda te bandeko bino moko botala image yango. Bandeko na ngai boyoki pe témoignage ya ndeko papa oyo pomba te tant toleka na kata mabi ya Star TV toza na besoin bandeko o baleka kuna ba témoigner quand même esika ndeko na biso Bidor TV la patronne bomoni ndeko oyo abengi a bandeko na ngai a témoigner bino bomoni image wana bandeko na nga est-ce que ndeko Joyce Kelly Joyce amona yeke esika neze esika kolala te
yango asengaki ke abima na ye api ntango asengaki ndeko na biso bidor azongisela mbongo bandeko na nga ndeko na biso bidor azongisaki mbongo bandeko na ngai azongisaki mbongo te engelo bake bandeko na ngai ezali clair ndeko na biso bidor tifi la portrait mpo sokola na ngai ezanga lasa nazoloba na banga toujours eloko naza kola eloko ezala mutu aza wana abuki esika na odati boye soki mutu asali tant te ke asali ya mosusu un mois te na séjour na ye mama oza mwana poto normal ifolo rembourse mbongo ya mutu wana bien koyebisa ke ndenge osalaki un mois bukai nga mbongo nakozongisela yo mbongo nonosa tu te tant mosusu $700 nazozongisela mosusu 300 kati na récupérer mpe bato okangaki badati na nga wana normal ifo osolola mais tellement ke yo ozangaki kosolola tellement que omonaki ke badécouvrir esika na nga baappartement osalango publicité ndeko mwasi amoni ke ezali wana te baappartement osalaki boki témoignage ya ndeko mobali alobi ke esika na eza esika kolala te na ndenge mabe te tozoloba kaka vérité na kati ya mabi ya Star TV nde tomesana koloba eloko babi kuna bampese kuna banyama mike nde ndeko mobali auti koloba sikoyo wana tokobenga ngo Bidor TV la patronne azo escroquer batu na influence ba publicité ezoleka ba flat bien azali kosala nini bandeko na nga toyoka lisusu témoignage ya ndeko mobali mususu akendaki kuna na comprendre te ka bandeko mobali ne mutu batémoigner ndenge basalaki séjour na bango kuna kokamwa bandeko na nga esika na soki ezali esika ya bien congolais olobake ezali esika ya bien pamba te puis osali na puis opesaki ndeko na biso Kelly Joyce na un mois sala na $700 eza mbongo moko ya bastudio mwana pota koki kovanda na studio pendant un mois bamoto tofuta yango na $700 mais tel yo opesaki Joyce mota wana bandeko na nga engelo bake ozosala mpe promotion na esika ozofanda en plus bacondition ezali ya malonga te ya malamu te oke mwana pota koki kovanda toyoka lisusu bandeko na ngai ndeko na biso mosusu mobali aningi atémoigner awa biso moko toyoka na bokebi nyonso tu eske Kelly Joyce TV aza na tort be aza na raison na bacondition oyo akutelaki tolanda. La Star, merci na landi émission na yo vraiment émission kitoko mais eloko esali pasi ezali koyoka ndeko wana azali kofinga ndeko oyo akenda kovanda epa na ye Joyce akalifie na bakombo ebele ndoki ndumba ainsi de suite mais eloko na koloba La Star place wana ye moko ayebi nga mpe navandi mboka moko na ye nakenda place wana navanda wana me nakoka kolala ata butu mibale te nayebi place wana ezali esika penza ya kovanda te félicitations quand même atelemisa brique mais wana ezali esika te ya kobenga yango flat ke moto ake kovanda au contraire ye azo escroquer bato bambongo na diaspora awa parce que bapublicité ya tiaka wana kuna sur place ezalaka bongo te soki aza vraiment moto ya malamu afilme ti libanda balabala tout autour nyonso abimisa yango libanda bato bamona ye azwaka kaka mwa chambre wana abimisi ale epesi publicité mais publicité wana na miso ezalaka bongo te kuna na kati couleur ezali chaud otie boye ekangami yo na nzoto na elamba ozokola boye mai ezotelemela yo mai ya mbula ezokotela na chambre soki ebeti na porte ezala boutique wasali la publicité wana boutique ezali te ye moko ayebi boutique ezali te place na ye wana ezali kuzu oyo ezalaki ere moko le sentinelle mpe moto bato akoya na moi basali passage na bango bapesi soki $10 soki 15,000 francs baleki ezali flati te eza mawa na publicité eza bongo me na miso ezali bongo te mpona nini kobebisa réputation ya moninga boye mpona nini kobebisa réputation ya ndeko na yo na eloko oyo yo moko yebike na concession eza bongo est-ce que ye moko soki akei alalaka wana je ne pense pas que alala wana parce que nga nakenda me navanda na kwa kolala wana te na bima
atelemisa brique mais eza eloko oyo standard ya kobenga ngo flat te asuka bambongo awa achange eza bongo te. Bandeko na ngai bino moko boyoki su audio ya ndeko papa oyo atémoigner alobi ke ye mpe aleka kuna asalata nui mibale te nui misatu. Bandeko na ngai bino moko boyoki eloko na aloba bandeko na ngai moni na vie tolinga te ke ya kovanda ka mpona obebisa réputation ya bato bandeko na ngai soki boyoki baaudio oyo ndeko na biso bidon TV la patronne avali ko papa na ndeko biso Joyce bandeko na ngai ezali passe mpe na mawa oyebi eke ezali intéressé bandeko na ngai ya koyoka baaudio oyo whatsapp na ngai eza wana contacte nga bandeko na ngai na continue baaudio oyo ndeko na biso bidon TV la patronne alobi mpo na ndeko na biso Kelly Joyce. Yobi bandeko na ngai tellement ke tozali na kati ya life na biso bandeko na ngai soki totia baaudio bandeko na ngai tokolala bana lelo ti lobi omona ke baaudio oyo ebanda kosila te. Yobi bandeko na ngai bandeko papa na biso batémoigner balobi wana eza ki escroquerie. Eza ki escroquerie. Ngelo nazokomaka bandeko na ngai ezotouche ngai soki lelo par exemple bidon aki osala kindumba ne na kini etali bidon TV na sens nini po matete ozosala baflat wana ozosala bahotel wana ozali na esika no moko boye opesi moto afanda yoka ete bato nyonso bakovanda wana bakozalaka bato mo baza 5 non bakozala 5 pete bato mosusu bakoyaka bawana bato mpe ya mbindokele sali te bandeko na nga bino mo boyoki baaudio eza ebele ndenge ndeko na biso Bidor TV azali kopana ndeko na biso Kelly Joyce en plus asaleli ye live opelisi ye nini oyo opelisi ye oyo baki opelisi kamera ndeko na biso Bidor zwa kiti vomo vana kiti na nsima liboso te mpo mate liboso okoyeba makambo la star ozoloba te vanama na nsima engoli baki ozokontrole nde nazoloba ozotala bato liboso na bato nsima. Voilà, si c'est méchangé. Dans ce bidon, est-ce que vraiment ce total libye bandeko na ngai na kete mabi ya start to kote la mutu to bali kambo ezali to solo bela. Si comme tout na ndeko na biso Bidor TV la patronne a saleli Kelly Joyce live na sens nini. A publié Kelly Joyce na sens nini. Pamba tendenge ezala bandeko na ngai yo tong yo publier ndeko na yo mwasi yo siko o sentini ni kati na Bidor TV. En plus elle est femme mariée, s'il te plaît, elle est femme mariée. Siko tong yo vandi na télévision na yo comme olbake Kelly Joyce na aza sirène aza ndok siko bandeko na ngai etali Bidor TV la patronne na nini problème c'est un problème à mbongo. Ce que c'est des bons, on a ici $700. Maman, c'est là quand même gentil. Au cas où c'est des attaques $300. Au cas où 400, nato bavandaki. Est-ce que ils ont vraiment la sens et repérer ça moto na YouTube? Non. En plus, mutola ka Kelly Joyce on a assez de ko publicité à flat na yo. Biso sto monaki. D'ailleurs, tout les gars image, j'ai assez de publicité de tout ça la publicité. Siko bandeko nanga elo sikozo kamusanga ye elo bezo kamusanga Bidor TV la patronne vraiment na kita sima liboso te. Est-ce que vraiment yo au raisonnement archo salaki ya ko publier ba audio swana batu na yo tu peux pas faire ça au koro sala ngote ma chérie aux arômes ndeko nanga Bidor na ngiso no beso eloko. Est-ce que ma archo sali au raisonné qui vraiment archo sali pas maté vous avez na contact na Kelly au kobenga Kelly so na Kelly na ko kata musu $400 na ozo solo $300 na nzibite Kelly jo sa nga boya te. Bidor TV vona sou na basima. Est-ce que vraiment yo to ke pas on repart ce que le Kelly Joyce a sali kindumba ah ba loko chika mobile na ya bien sali kindumba
yo siko etali yo wapi eswe yo wapi bandeko na ngai na ete so na oloba mabebi na oloba mabe te mpa makambo oyo ya kobisa bareputation ya bato bato ebele baza bavictime na makambo bakokosa bato oyo oza ndumba oza na sida oza sirene atusala ozoloba wana etali yo siko na nini so lelo keli akosala kindumba na ye na Kinshasa etali yo na nini ma chérie eza via keli eza via keli eza vi na ote ma chérie bandeko na nga ezali malamu mingi te ya komona ke yo ozalaki na contact ya ndeko mwasi comme si olingi obenga ye obengi osololi na ye oui obengaki osololi na ye mais yo baloko insiste bakaka ke ta wana bakliya ko banga babuke 5 ma chérie oza mwana poto oza mwana poto ma chérie ongoso aneke na okata obe 10% be 5% na sasi ni ke yo bukaki nga osali séjour no mobimba te ma chérie ekomelaka mutu nyonso tu biso to voyageaka oki osika bo osepeli nango te mundele oyebi biso ke non na okata biso 5% 10% bazongisaka bandeko na nga aza intéressant oyoka baodio oyo mona ke mutema mabe ya ndeko na biso Bidor TV la patronne oyo alobi mpo na ndeko biso Joyce bandeko na nga ekosala bino pasi na ma il fallait pas memango na bongo il fallait pas ma chérie baodio ezali oyo osali eza diffamation ya bandeko na nga elo na oyebi biso beke ekele aza mwana moko akoli na poto ayiba lwa moni lwa ekolanda banda na Londres ememi oti elande okuna ya nino na mboka oyo oza so mpe na limani so na mboka nini ekokolanda yo waza diffamation donc mpona moninga ke aza na sida azosala rapport sa capote ko soki asali rapport sa capote asalongo na nzoto na yo ba asalongo na mobali na yo so asala bato misala na bango so balinganaki asobi ya likuta yo moko oyebi eloko ocreye sikoyo etali yo na nini sikoyo pourquoi mpo oninga ozongisele mbongo te fo ozongisele mbongo bomoni ke ndeko keli bandeko nanga azali na raison ya koloba pamba te totali ndeko mobali oyo awuti oloba oyo alobaki liboso bandeko na ngai alobi ke ye kuta aza tili ona baimage place wana avandaka akoki kotindela nga yango apres abi ke ntongo mpe akende kosala séjour kuna amonaki esika na bien te oboye kozongisa yo mbongo nongo bake ndeko na so bido yo osikokaka no bato n'est-ce pas bien pamba te ke papa wa mibale abera bi ke place wana kutu eza na insécurité moko incroyable boutique okumisa biso boutique babi boutique kuta malongo eza te yo moko oyebi ma chérie toi même itise o yo moko oyebi boutique malongo eza te siko pourquoi robebisa réputation baninga boye keke so yango bolinga bato balobaka te bolinga bato basalaka bobe moto alobaka te to profita ya faiblesse ya bato non ma chérie baodio na esalinga pasi mpe na mawa ya koyoka baodio wana ozolobela ndeko no mwasi en plus opelisi video bandeko na ngai eloko oyekamusaka kaka ke life yo osali life wana par rapport wa nini mpo mate moto asepeli na yo na flat na yo te abika eza bikoko eza ekobolo eza baflotte ezalaka moto alinga beta mwa madogo na ye alinga fefa na motu ne mo wake afefi aleki akei eza teke ma moto akosala séjour bademo ba3 mois kuna no eza esika bongo te sikoyo eloko nini epousse oke osala life bandeko na ngai nayebi te so na oloba wrong mpe na oloba wrong te eloko nini epousse oke osalela moninga na yo ya mwasi life soki abona ye kovanda na hotel na yo abimaki yo boyi kopesa ye mbongo vanda na onie ma chérie kosala life te sikoyo kindoki na ye etali yo na nini yo ntongo yo osalaki nini o flat na yo yebi te ke mutu nyonso te sorti rasa nyonso te okoya kovanda na flat na oyebaki yango te oyebaki quand même ke rasta nyonso tu akoya kovanda na flat na nga oyebaki yango bandoki balekaka miyibi balekaka il faut oyeba yango bandeko na nga baflat osalaka oui baodio na yo ki ndeko olobi ke ono obengi bata catholique bayobwaka soki mpe wili soki mpe mani babwakaka wana ezali tout à fait normal esika ozali place ozosali presque ta business osali flat na yo soki pendant que bato bavandi esika mo ekomi calme obengi basalani baprie babebisi misala esusu bato batikaki ça c'est normal siko eloko nini keli abebisi na flat na yo
Oh Kelly, oh yo lelo yo c'est la Kelly Joyce vidéo bande konanga. C'est pas gentil ma chérie, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Oh yo sali de moi si oza wrong. Oza wrong. Longo la vidéo na YouTube na oh perdre le roté. Ah on sali vidéo, essaye combien de vues. Essaye combien de vues ma chérie. Si quand on ça la vidéo na boule au mona ke ozo Jimine Kelly Joyce, je pense pas. Na boule au mona ke non des gens n'auront quitte ça moi sur. Na bi sa réputation est selon yo. Je pense pas. Mais contraire de sa business non ma chérie. Muta business ça la rabongote. Muta business il faut dans la confidence. Muta business bande ko il faut dans mutu bonko ya na ko baleti neti. Ozali na CV ya mutu balaksa ngote pa mate za flat. Ngalo ko za ke na louer sika na yo. Bende koma ko za ke louer sika na akoti mwasi na ye akoti makang mo na flat. Yo ebinde ko ala zali marié a. Bidor, et là on a informé yo. Okoyib sa mo sala to za na droite. Obib sa business. Obib sa business. Yo ce qu'on nous sali vidéo na selon Monique non na sali publicité qui tourne na flat na. Et contraire, okim si ba client. J'espère na belle place. Et contraire. Okim si ba client en peu au baby si business na yo. Quel que soit mutu nyonso tunde ko bidor zo na ngapes ozali. So comme que mutu na flat na yo ma chérie. Asa la kindumba. Asa la kindumba te. So ebi mutu ana. Oza na droit ko benga mobile na ye. Oza na droit ko benga mwasi na ye. Oza na droit ko benga mwana na ye. Bien ko ne ke yana bino ko papa ni mutu ko chassa a na flat na a osa la kindumba. A baby si flat. A baby sa flat papa ani. Eza flat. Oza hotel. No hotel basala ni. Basala bilo papa na maman. Yes. Quelque soit manqué que ça c'est célibataire. Sozo hotel basala ni. Sozi flat. Oza couple. Beso mtaza célibataire ngazo copine be copain na yasa na droit kozwa. Akobeta ekuna. Siko moni teke ola so c'est osa na sagesse ma chérie. Au BBC business. Moi quand vidéo scène na c'est ma Joyce. N'est-ce pas bien ma chérie? Longo la vidéo na YouTube. N'est-ce pas bien au BBC business? Moi si on a ba client 10 20, on perdre déjà 18, on tient ba client 42. Ce qu'on est parce qu'on est on son ba client. Pas matin client so ba que vidéo que tu as vu que tu Joyce ne azana à côté ba makangu yanga kimi. A okimo na sens ni azo foot la flat pas na yo. A obanga ote. Monique au quelque part au BBC business na yo. Quelque part que mutoba que non so na ke na flat wana. Maman na funda rabat, maman na kiza rabat, maman na zobara boy. Au BBC business ma chérie. Mono saluana, obibi na ote ke o yanke o ne baba ka mo sa pembe akimsa ngungi. Keli pa sa pembe, n'est-ce pas bien au BBC business. Bande ko nga se intéressé, contacter toucher le numéro de téléphone ezana. Na ko pesa no ba audio. Bota la ba audio. Onde ko na biso Bidor TV la patronne oyo azolo ba pa na ndekona Kelly Joyce. Na ko tina mno pe ba audio ya ndekona biso Kelly Joyce. Boyo ka ndenga bandaki na ndekona biso Bidor TV la patronne. Ndenga banoko expliquer na banoko chikele ba audio no surtout na ça na la carte de téléphone nga. Ah c'est intéressant bande ko nga matière pe en écoute na YouTube. Ya komona bato bazo escroquer bato. Et loko na eza jaune ité mais ozo kosa nga couleur à jaune. Et loko za mwindu ozo kosa na couleur à pembe. Et loko za pembe ozo kosa na couleur à mwindu. Matière pe en écoute. Mais na vie, il faut tout ça ba honnête. Flat no na bande ko na nga na ndenga mabetene na moni ezala ngo flat. Félicitations. Otonge sika mais na ndenga ba publicité o na moni. Eza mat mezate. Match exact, c'est normal Joyce, Kelly Joyce, a commencé la séjour où tu as plus maki mwana. A koka kite. Ngaku na uti congé awa, na fande ke skamo bona lemba na fute la rabande kunanga, na memi mwana kokate. Na vanda na pendant 4 jours na longwa. Nande na koma ngofande sika mususu. Mwana to ko ka condition to mwana azo sala toilette ya parachute. Parce que les matchs, ce qu'on est Kelly Joyce sabi que ceux qui passent les toilettes mais tonda. Un peu sur le papier que ceux qui vont ça eau de javel, ben ils eau de javel mouton ko peuple la ma wana. Ma chérie, bah ça la business beauté. Au BBC business na. Il faut solo là, ça le mora Kelly, bon solo là.
loko boye da kopesa mbongo ma chérie il fallait pas pelisa moto na caméra na yo osa la vidéo osali mama nanga ozu ba vie combien est-ce comme taille de nani 3000 2000 ngo bake muta business azala rabongo te muta business okola docteur okoyamba sorte so malade rozala condition ke osala mutu moza na kese na mutema na yo oyamba muta sida muta koshoko okobetela vazin te siko yo hotel na yo wana flet no wana ezelo kola oza docteur ozoyamba bakani nyonso te bazoya wana pourquoi bimisa basalita bato libanda tu trouves ça normal c'est pas normal ma chérie bande rabo excusez na mati mungongo mais komona makambo oyo ya mona ke mokili eza trop matata na bato baloba mokili trop matata mokili eza trop matata en plus kozala méchant na mokili boy c'est pas gentil ton linga to bébé ça va répéter baninga te Kelly Joyce elle est mariée azana famille na ye na bana na ye mwana te na bana quand même un peu de respect to solo bakaka na kosa kinduma koti boy est-ce raisonnable que Kelly azana famille mobile na ye bakitaki pe na mobile na ye mobile ne pas mona ki condition ezela wana kata flat wana yango sauver Kelly ko se pe que mobile na ye akitaki ten bazali na Kelly te mobile ta nga mona video na ngandima libala mobile Kelly azalaki amoni condition ezalaki very very bad. It was very. Merci beaucoup Bamouré, merci beaucoup Bamouré zinanga te ka bakaka eloko soki na moni na mati mungongo ba ndeko na boli misaka mema kama boya ko besa ba réputation batu ne loko tongi ozo mona ngo ezali wow meza wate eza malamu mingi te no me fobo solola. J'espère na belo ba ndeko na alingi libanga pourquoi pas na boaka ba bitala ka mosa nzela minu nga boaka yo. Mosa la problème accent babi dega. Babi Christopher ba songo. Wa alingi pe afa na flat mora bien. Moi chambre salon ba bina ba condition bien. Cuisine pepele. Toilette pepele. Salon pepele. Contactez toujours Mabia Star TV. Na numéro de téléphone ezali. Okole l'esca moko bien. Merci beaucoup Bamouré nanga. Tout le monde est mbalassima. Ce qui est le monsieur Zali ko la comité na biso. Pourquoi pas rouler que biso téléphone na nous tout le bateau partager comme habitude. Merci beaucoup famille. Je vous love. Balbabou. Beaucoup pour la ça. Bye bye. Abonnez-vous massivement Mabia Star TV. Ya biso asika ngoye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai. Ba boninganga ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Vous abonnez massivement à Mabia Star TV. Yangwana ya bino na koka sentiment. Tingaso na bakali ka mo émotion na penta. Balubi bon s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya ku s'abonner ta kurate. Pona nini na kurate? Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bosha nyo kansika biya nganaringia bani ya kami kopesa nga pasadi wa